m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle. Champion local. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir, monsieur Rataka, jamais, jamais, jamais na banda kona bino. Pona nini Rataka jamais. La vie que bon, mon mikolo, monsieur Zakaka. Usekindambo okima, usekindambo okima wa. En tout cas, on a mes condoléances à toute la famille, à ma prima, papa Louis. Et mes condoléances, bino kuna. Famille, maman Miss, mes condoléances. Bien Edingue, mes condoléances. Donc, bana kasi tout. On va dire, on a chapé local, on a mona kasi Edingue. Mes condoléances, bino. Et puis, dans la famille, c'est Bakatier. Bakatier, surtout style congolais, style technique, bino. Mes condoléances, bino, parce que, Batolobi, African Day, de Congo, tu vois, ceux qui vivent Congo, c'est que tu sens Mukemi. African Day. Idole, il y a 4 Congolais, style fétiche. Akufa qui champion dingue, yango te c'est mes condoléances. Et puis, les journalistes et tout, au Basalaka, émission à 4, mes condoléances, et nous pour l'émission sur Mikolo Andey. Champion dingue, Akufa qui, Nango, le témoin, et l'ongiama, Mouké, Kolobake. Quelques minutes pour le champion Edingue, Peliloba pour le champion Edingue. Tutambolaki tokendaki na chango tokendaki na moamba tokendaki na lukunga na siko tozana na lukunga tozo ka mimba papa mapangu bangonde makambo soko za papa mapangu te evoe barake est to kozoyo pour biso to lingaka bato Edingo albeke bangonde bakozala ba gouverneur ba ministre ba bourgmestre na ngai nde tozo ka moto tuna bango kesi va pas mais lelo tokendaki abitoaki vraiment na lukunga toyaki iska ya papa lopango ya lukunga et puis aza papa lopango ya pamba te mais aza parmi ba père oyo ba ndima ko sima mané dingo ba vieux oyo ba waka bango ba ndima ke obino ba jobaka dingo sala abundira mutu mutana kufaka tout à la suite vieux pas dayaka esa dayala muka o ya sima na dingo na ko pa beta msa beta ke dingo éviter muna ko bomisanga bien nga Prosper bakini vieux gitola Chanel bakine Benjamin Mosiboni koto zali Victoria nani na bosa kombango Victoria na sima kamera kuna tubande misoto ozonga na sima mbote papa Lukunga mbote papa journaliste local manzaka manzambe champion Zidane na ya biro na yo ndimete ko kuta na komelo awa na sepeli makasi obike na kio luko na ndaku 3 fois ozala kati o akene musala na tuni place ya biro bala kisinga nde na komiti na biro na sepeli makasi ndima ku to senga surprise papa Lukunga tu veux tenir l'histoire muké tobi quelques mots pour na champion Edingo nde émission de Mikolo nous voulons savoir tout monde tout temps panzana quelques mots pour le champion Edingo donc toujours le champion Edingo papa Lukunga champion Edingo akufi quand vous avez message à ça qu'on donne bon en tout cas Edingo après c'est son patient parce que Edingo aza icône ya catch congolais oui vraiment aza icône ba viona en tout cas netinga na zako se planer makasi parce que ba viona ba sali effort au catch congolais et c'est la likolo eza na mwana moko ya chango champion bilibili alobi na biso babe mutu nyonso simama na Edingwe batanga kombo na mukini est-ce que yo posima na Edingwe un jour posima na deha na bundi na Edingwe le 18 novembre 1999 komba Edingwe ebisa nga bundaka na suki na lukunga koto na Institut de l'espoir voilà OK donc na ebisio et sala maman na plein na nenga mukete mais je vois yo kufite bon na kufite c'est parce que au monde Edingwe azaki complet Edingwe azaki complet na tout un grand féticheur ouais et na obenga ko féticheur te mangana obenga ndoki mais yo ndima ko sima ngana ndoki kata yo moko mata yo moko non parce que naza bien formé le moi naza bien formé na banga ke Edingwe te na ebsaki ye na kobeta oza Edingwe mais ngana kobeta yo yeba na 1999 Edingwe azaki ndenge nini voilà trop jeune Edingo bobo na leo te abakufa ndenge ko baki peu faible te wana mystician to zo sala nana donc Edingwe obike tangu na bapesi contact tangu na sima na Edingwe na sentir binake non na sima na mobali et pasaki mulai mulai mbinga o sentir binake non na sima na mobali o comprendre donc Edingwe komba wana na ebisio esala plein moko impossible oyebi ntango oloba na osanti ke ozozonga na image wana ozo raisonner ndenge
obundaka na ye ezosala yo moloko moko boye na kati angai donc ndenge nazoloba boye ezala kwa nazongi sikoyo jour wana nazongi jour wana baévénement oyo esalama na institut de l'espoir e nayebisi yo yeba jour wana Matou Samuel na succès Matou Samuel na concert na institut de l'espoir ye aza likolo biso sikoyo toza na se bato bakima concert ya Matou Samuel bayeka kotala komba elingwe na jitalo makambo nzambe na makambo bandoki bakimi na oyo nzambe bayela ibondoki baye kotala kaka baye kotala elingwe na maître jitalo nayebisi yo esala impact moko impossible et puis elingwe oyebike ntango na koti na ring contact ntango turu tosalaka ya ring wana namona edingwe akoma 3 tala makambo yango angaye natakomba bomona namona edingwe akoma 3 nayebisi bana mainga me bozebisa ngai active mais est ce que makambo naamona ozeba namoni ya edingwe siko 3 maintenant ngai nayeba eke nazobunda akutana na ndoki namonaki eloko nango simba te parce que edingwe aza moko oyo azwa kisi ya danse na bakachere parce wana bametelisa po bazalaka te en tout cas tous les cacheurs bazalaka ya ngalima tous les cacheurs bazalaka oyebi ke edingwe non aza ndoki edingwe aza ndoki tomanda na ye kumba parce que ngai lokwa nayeba eke edingwe aza sorcier namonaki kisi nango kota nango te po avec kisi alingaka sakana nanga na ndenge moko bango tu bazalaka oyebi ke nakendaka na ngai pa sango nazwi na ngai mpona kobanga edingwe nakenda ngai pa sango asambeleli obenite banini nayaki na molangi ya koka ya obenite nakoti lokola nayebi ke edingwe ayaki mutu ya bakisa makasi na ekoti naka 3 shimboke mpo nayebi ke edingwe ayaki mpe mutu moko mutu ya mystique démon alingaka sigareti te nakota na 3 shimboke oyebi ke edingwe abotela bashimboke wana nayeba kutu te ntango babokeli ngai obenite paf namoni sikoyo véritable edingwe les deux démons wana bakiti na se yango wana baoyo bayaka catch baevitaka autour du ring wana ezalaka bien te obi ke badémon wana bakiti na autour du ring bakiti sikoyo na se namoni sikoyo véritable edingwe obi ke ntango nasali contact na edingwe na sentir mpenza ke non oyo mpena mobali edingwe mpenza donc atonda molai pampa oyebi ke nazwa ye na clé de cou esala au moins 7 minutes alibite efalaka ata koma na 3 minutes parce que ndenge ezalaka na 3 minutes soki batomboli loboko ekiti batomboli ekiti batomboli 3e fois carrément alibite efaka ata komba mais alibite wana akenda ntina 7 minutes edingwe atravaille arbitre 7 minutes arbitre aboyoka ata komba et enfin arbitre sikoyo na 7 minutes ekoki arbitre asituki lâchez la prise ntango natiki nalongoli loboko edingwe akei sikoyo contre poto akamati kaka makambo nini osali douleur atika na poto nde ntango azongi nde place sikoyo makambo ya kobeba non atalisi nga te eza na catcher moko serpent omoni catcher yango bakufa po atiaka temene edingwe akamati nioka po ye serpent wana azala konga banioka azali catcher ya dintu bapesher akamati nioka abwakeli edingwe edingwe ntango atali na se amoni nioka azwi nioka yango azongiseli catcher wana serpent ntango catcher wana azwi nioka atyebu oyebi catcher wana abalolia nioka mobesu nga na tele biso nioka ya mobesu abandi kolia nioka boye ti namoni mpenza
asilisi nioka ntango asilisi nioka edingo atali ye ntango atali ye mbala moko atie ye tala nzambe na likolo tala edingo na se atali loboko aseki mbala moko ale atie ye bo jona serpent alataka zebola ataka zebola alati kilote cycliste alongoli zebola apesi edingo edingo azwi zebola apesi mwasi na ye atikali na kilote atie boye alongoli kilote apesi edingo edingo apesi mwasi na ye atikali na cycliste atie boye alongoli cycliste apesi edingo edingo apesi mwasi na ye atikali na sous-vêtement. En tout cas, naeza opesa kombana tambe opesa yango lisuna tete parce que na wida manga mutakaliza kuna eza TV mutakalisation moi maintenant atala mesa tepa wana ko mutakalisation na ebiso sikoyo tangu sikoyo atikali na sous-vêtement sikoyo atie boye mutabano kitsa kale so yo kana te mutakalisation na donc atikali ni ani ni ani sikonga na boy non tipo lokola bandi boy tikana ki obike okimana yo non naina kita na ringi na waka arrête na zombie non il faut ina kita pona mona déjà batu na ngai bakota komba basi na ngai ba na ngai donc ça bien te naina kita na waka arrête paf na ndenge wana ejunga iri na zongi chwa tali boye aseki mbala moko achenga nataka silvette moko noir nalati mutakalisation président bimaki mutakalisation non yanga ebima te mais sikoyo esala ndenge nini ntango sikoyo atena otakombana na tv te opesaka natalaka na ndaku natala mutakalisation non omoti na aloba kuna ndako oloba ti pardon champion tango tango na chate mpoma station kata ngai sipa obike ntango abandi na silvette atyenga boye nabandi kokita silvette et comme sikoyo juste awa na cuisse nga mpo yanga baréagir nini oza nasutuki boye cycliste nani silvette ya na genou atie lisu boye cycliste na bandi okisa cycliste mpo nanga na sous-vêtement te na bandi okisa cycliste sikoyo ekomi juste awa sikoyo plan ebandi omonana mais comment on a de retour na TVT non mutu te do ebandeli ya plan sikoyo ebandi mbala moko yanga mpe baréagir nini oyosala na sutuka boye na cycliste ale nabimi na ringi komona nabimi na ringi oyebike nazoka lokola ondele lio mutu aolandao wana dingwe te wana mutu te wana dingwe nakomi na pont ya espoir ba oyo anga mpe réagir ok kozonga nazozonga edingwe akamati mbongo nyonso oyo ekotaki aye na porte azwi mbongo nyonso ni 100 francs tika te azwi mbongo nyonso atandi tous les kachere angalema na molongo bango nyonso marke lepa nalandeli lisusu to continue komba edingo akoti na kombi na ye voilà akena mbongo nyonso akena mbongo ndenge ozaka
mapele maboko ya nzambe nayebi ke kote boza boregete obia champion lokale par contre komba wana on a tie mususu nayebi mutakalisation nde makambo tala ekoma mabe mpo nani na youtube soki kaka bamoni mutakalisation moke bakati ngai soki mpe nani baokanga ngai chaîne ta mosusu 2 mois 3 mois esala te awa mpe na biso mpe na te mpe na biso ya normal kote soki kaka mutakalisation monani sansire ekangi yo donc bolimbisa nga je crois babete biso misolo bakomba molai mpenza toyoki ndenge nini abundaki toyoki kaka mais soki oza na besoin yango ya kotuzanga na privé na otekeli okombana $50 komba wana kapa eza na mutaka oyo banonga mutakalisation ya champion ya lukunga ata yo moko oyo banomona waka ofele $50 kombana champion oh maître lisapo yaka no maître lisapo oyo lukasi champion lukunga lekana yomete lekana nuboyi benda mwa bana moke ntango mopanzi wana namonaka yo benda voilà amonani kude amonani kude nakimi nazati voilà maître lisapo tomena lisolo moke mpe na yo champion zalaka bongo moke tometa lisolo moke maître lisapo ndenge ni santi kitoko maître lisapo oyebi ke champion ndingo akufi vraiment ezosala mpasi mpe oyo naza kolia nene kotambola na ye donc personnel mabe donc pema na kimia molimo oza na kimia mpasi na motema mais nana bakestion kaka jikwa misato ya kotuna ebele te parce que nana bakestion mibale etika lisika ya champion zano mais question na ngai liboso eza maître lisapo soki toyoki na bato oyo babimisi bakatiere ebele na Kinshasa awa maître lisapo ozali c'est vrai nazali ko nazali toka basacrifice bauti epa na yo banani ose de guerre nani mosusu mabanga tokata na misato wana mais na bakatiere ebele bimisi on dirait yo oza na okaka papa bimisa parce que edingwe aza na image na ye moko etunaka ye ntango aza nokili esebi epe dingo mpona nini te otika tiasabi nakotika kati lelo te mpe nakobimisa bisa bakatiere nano pambapamba te mponga mona bundaka bakoma badiversaire na ngai mais yo obimisi bakatiere ebele lo mpe bakoma badiversaire na yo mais eloko ekamwisa ngai maître lisapo ti lelo estce osimanga na nedingo aza mpe natambole ayeki na az te osimba ngai te nasimbani na champion ya lukunga mpoza gidano masamba mais mpona nini osimbanaki na champion edingo te edingo babi mutu nyonso edingo asimbana na ye abimi afula ye sikoyo yo ndeni oboyeki ofulama wana ngai kofulama na fulama afula ngai ndenge natamboli na ye nanga na club na ye nde apesanga beloko nga nazali tika boye na tout va changer te wana mutu nyonso kaka nazalaka na club na ye ata bino moko mokimo baseki bazali na club na ye bon mutu nyonso alobaki azalaki na tout va changer eza ya kopi po biso moto toyaki pa edingo pa edingo epele na edingo le tout va changer kaboni na bikoli international biso aki na tout va changer obeti lisolo moko important nayokaka ye moko champion dingwe abeti lisolo wana babi tala baclub ezalaki ka mibale bikoli international na tout va changer wana ye moko babi bazalaki na tout va changer bakabwani batie na bato mosusu basali bikoli international beta lisolo ya guerre yango ebandaka ndenge bon ezalaka club ya edingwe tout va changer parce que tous les quartiers wana tout va changer nde ntango yebika makambo ndenge ezalaka okabona ekotaka entre selemani na vedi nde selemani moja akende kosala bikoli international oyo basiboli te bakendaka bakate ngambe parce que bakate ebele bakendaka etika edingo etikaka ye na dingisi kaka ngai yoka lisolo oyo ekamwisa ntango soki batika bamibale apres bino boye koya bapépinière po biso toyei korenforcer tout va changer bazalaki mpe moko azalaka bona biso ntango tokendaka arépite bacatiere kendaki tokoti wana ntongo otambola na vie ti na nde toyaka na biso mpona tikala mbinza bona tikala nanga la différence pour des grands boye kocréer bona bino la différence kobataka otikali boye kocréer bona bino la différence non la différence ali club moko gidano osasalaki yango bien avant ntango baclub bimabima mais la différence akorésister bientôt bachampion zidano ye aleka na tout va changer te aleka na nini na bikodi ye asalaki nde bona ye promo militaire d'esprit soka na promo militaire d'esprit na compte ya droit de l'homme Gino bapetit chéri wana nde banga na d'esprit donc toanga na club wana club monene bachampion zidano bato ya mayo bazwanga sponsor te ifo ntango kuna na osala ba publicité
Ah, mai. Bango vraiment ngai azaka baile la publicité. Baninga ko zanga sponsor te. Donc tout petit on dit cela on misi ko beaucoup important. Pomo ezalaki déjà là parce que moi ba club milele ko maka club manteka, club mafuta, club kimbuli, ba club oto yebaka kala, obi la différence. La différence est lelo et bundisaka so ki la différence en binza yango kanga kaka ba un mois ba combat ba une semaine 2 semaines ba combat et là c'est que baza ba cours de grand ba monsieur zaka ouais tu sais pas comment moi 2 jours tu sais pas comment moi 3 jours de ba club ba bundela ba na ba club de dingo ba sima de dingo ndi ba la différence ba dit ah donc dingo ya kana club ya akuta club ya promo militaire c'est ba biseli ba lata donc tango esalami l'air to komi déjà par où tu sali baye kopesa jidano accès ya kosala club na ye kaka ezalaki mpona osala club ifo bapesa yo nano nzela eza te ndenge ezalaka mutu ake bayese yo osali mabe na longwe nasali club na yo na longwe anga ye olobi eloko mo eza important asali club na ye po abisaka tia po souffrir na lit po c'est grand leader namonaki komba na ye oyo nauti kota age ko bato bamoni ndenge abetani mo bamarkete solo na Turbo DT Turbo Turbo c'est un bon catcher alakisa ye malgré qu'il vient mais alakisi ke malgré na vie nzoto eza nani soki boye ata 10 ans bokweya continue nga ataka bunga pipi la différence que ezokocartonne oyo simbelaki baclub nyonso na kati ya ngaliema c'est la différence. Ok, tozongi esika ya champion sidano toloba na moke sikoyo ntango bofandi boye bokisa ngoye dingo akufi na baregret nyonso aza parmi badiversaire na yo oyo ya minene ya makasi oyo malgré club na yo ezalaki makasi kote oyo ayeta bundi na bino na bino abotoli bino mbongo abotoli bino nini nyonso akie nango mpe bosala elo te botikala bakanda neke un jour bobeta ye akufi lokola adversaire azalaka ami lokola adversaire ami to bokisa nga bozo prepare ndenge nini na club na bino kote oyo mpona kolela champion du monde. D'abord baregret makasi na bakokufa na ye bon to remercie ka le bon Dieu parce que ye nde moto apesaka ye mpe moto azwaka nzambe azwa lokumu lokola ye azwi ye préparation tozozela fédération normalement il fallait asalisa réunion ya bakatiere parce que ye aza champion du Congo esengeli na bakatiere na baprovince nyonso bakatiere baya donc fédération esengeli abenga tous les katiere basalisa réunion toyeba mena mutu na mutu mais eloko oyo biso topréparé na club d'abord naye natangela nano banderole ezomata donc natangela yango c'est catch club la différence de ngaliema catch club la différence de ngaliema président champion maître Gidano Massamba Gaston commune de ngaliema maître Gidano Massamba champion de Lukunga s'est battu avec l'icône du catch congolais champion du Congo maître Mapima Loui Edingwe Motonangenge. Le combat a eu lieu à l'Institut de l'Espoir en Malima, Pompage, le 18 novembre 1999. Pour le club La Différence pleure maître Mapima Loui Edingwe Motonangenge avec beaucoup de regrets. Que son âme repose en paix. Donc, que son âme repose en paix, que ton âme repose en paix, Père Nangai. Mon papa. Oui. Mon papa. Donc, banderole, ils ont salama, ils ont mata, et toujours, c'est la cotisation fédération Kosenga, comme ça, tout ça. Mais, au Nustu, à Abundane Dingwe, normalement, il faut abongama. Parce que ngana goya kachere nso ba kochera ngana kobeta donc le quoi ba just babundane dingo bien so babundane dingo siko bozo luka boye ba nani akotikala lokola muto ya beta donc oya koyana nzela na ye kwa babundane dingo ya bi bata papa mbate ba o babundane dingo akokokola ba dit lokola ba nakotanga nani élastique
bakokokola yo nani mosusu magelo palobaka trop magelo aza bakisi makasi wana topese magelo azaka bakisa makasi ataka idingo na serke donc biso catch club la différence eza wana eza ya catch ya lit c'est club force tranquille bango mpe baolela toujours force tranquille biso tolobaka mingi te mais oyo tokokutana na ye mpona bakomba na eningwe tozoya biso nyonso tu avec force do oyo nyonso tu tokokutana na ye ayebake fa kutana na arakaniaki okozwa arakaniaki zwa edingo abimaka mpo aza edingwa me yo moto okozwa yango bongama question moko otunaki ngai na repondaki te mpo na nini na bakatie nyonso babuna na edingwe presque bakufa ngai nakufi te ngai na baprépara ngai na 2 semaines nga baprépara ngai ntango baboti nga baprépara nga na 2 semaines c'est-à-dire ntango baboti nga bazongi na nga na mboka na biso babengi banganga nyonso ya contré wana basalanga mama na cérémonie 2 semaines après batianga likolo na motalaka bapelisi moto nazika te pendant 1h30 minutes baobeta bambunda bacérémonie ya minene donc ngai mpena poli yanga nayebi te nzambe kaka poli yanga fo nzambe alinga donc ye aliamaki te stedingo mpona aza moto ya 2 semaines donc nakomi na suka quelques messages bangi epai ya maître ka vraiment tolela mpa na biso ikone ya catch na kimia nyonso aza moto ya pamba teke nake kombana nake kotala elemba vedi osala desordre soki oye kuna ekozala pasi epuis regret moko ya makasi na ndeko na ngai bijou kinzambwetu ozali fétiche yango toyebi mais c'est pas dit que oloba na public soki baye na ebembe ya edingwe bapesa nde batiango na stade de martyr président ya république azala wana olamusa ye mpona 5 minutes apesa mbote non eloko wana po retire yango bijou kinzambwetu oza bacatcher soki nzambe asa azwi pema azwi moto akokontra moso azalaka te aswi kaka merci à toi message moko esika ya champion zidano champion de lukunga bon nakosepela tokunda edingwe na ndenge ya kimia tokunda na ndenge ya kimia tolela ye na honneur parce que aza moto asali fierté ya catch congolais lelo catch na biso eza likolo c'est par rapport soki otali makambo oyo edingwe asala omona nayebi te soki eza na bacatcher mosusu oyo akosala biloko edingwe asala wana nayebi te en tout cas tolela ye avec honneur tokunda ye avec honneur yango wana nazosenga na tous les catcheurs tozala na stade tolela ye na kimia nyonso tolela avec succès donc mbote mibale misato esala biso bien makasi toyoki tona makambo mbote esalaka bien na bato balandaka mpe akolobaki non chata bokaki ngai ntango libanga chata apesaki nga mbote esala bien bon nazopesa mbote na ngai ya liboso na champion du Congo parce que lokola edingo akufi ye atikali champion du Congo maître Lokamba Sibolite donc Lokamba Sibolite mbote na yo napesi super edingwe mbote na yo napesi nani maître oyo biso ya opesi maître super edingwe pataka su champion de maître super edingwe babotelaki sentir bon napesi maître super edingwe ah bon napesi information mazo botelaki sentir combat de film mazo botelaki sentir nani gouverneur na mito za mazo ok mazo so mbote na yo maître Gidano et puis champion mazo gouverneur on est jaribu ata olanda na nzambe mais oza parmi les champions zo mbote na yo et puis napesi oya biso nani animal zo mbote na yo comment mettre animal babotoki sentir esika migonda
Ah ben, Golba, Zwambote na yo, maître Gitano, na sino zo ozola na ozo monanga. Bon, na kobo tole sentir malheureusement, bon, nazoya na de Kinshasa. Donc oyo asana na de Kinshasa, ayeba ke nazoya. Ah, OK. Golba bongama. Bongama po nazoya. Hein? Kotala elongi na ngate, kotala suka pembe te. Tala nde musala ngai na mubimba donc nazoya na bakachero nyonso batikali en tout cas mbote ya mingi oyo aza na poto shawala mbote na yo nani machine de guerre mbote na yo bozaba maître tabo ya tabo et les autres Zefi mbote na yo ya mingi et les autres autant eza moke merci napesi mbote na ngai epai ya champion Makidiba. Enfin, moi, na edimbo ba mbote na yo, na pesi mbote pa ya tata mpoya. Na pesi mbote pa ya Mikolba yo tala champion na ngai. Detante yo. Tala na malamu kanga photo. Eba ke kombana lokale na zo bandango publicité na kata télévision na ye. Eba ke jida azo ko flotter yo Mikolba na action musato. Pona champion mais ba ko flotter ba ko tolo. Alors on a pesi mbote na mwana ngai Obed posé la classe ba mbote bele vraiment na pesi local les grands journalistes mbote non Shakira ba mbote na yo vraiment to yebi ke émission oyo yango za la biso ya biso tango nyonso merci. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na komi na suka kolobake na lobate na kolobaka ka mukie pona na koboka na mabanga mingi te po naza na mawa na bibo etolela elongo na champion local bien un poster bakine tu as besoin de polo hein poster player champion edingo tu as besoin de polo tu as besoin de képi bien Eric Tola tu as besoin de polo tu as besoin de képi to le elongo na champion local ni moko to sutolo ba elongo na to elongo na champion local ndenge to kolela to bengi bien ngai edi engende ba polo ya champion edingo tu zo lela vraiment na ba képi et ça la bien makasi to le président Abdon Etina moto ya bato président Abdon Etina to lela elongo na champion local nous avons besoin de polo banderole et vous savez biso bien makasi en tout cas to les champion dingwe ne ba papa oyo babi papa moya malabu na bitela ba quartier vraiment soki na ozo papa moko oyo mutalo bi champion local yo olobi ko na azu camion bi champion ko ta na camion to ke inde ti ka gagner ka tabi ko lobaka bongo te oza journaliste na biso en tout cas ba ta bongo to ndima ka ba sala ke no azo bundela na ba journaliste na ba quartier ba témoigner na de nini na monaki abini ngaba ka ngai nakomiti na parquet edingo ya ngaka voyager longwe ayabi na linga vana voyager na mona katia na ngabimi no bimi c'est ba fanfariste combien bakangi bango combien bazo ba problème edingo bande ko telema donc papa wana soto le lié te c'est to bita mabi ils ont ça la passe mingi éviter faut abwaka nani so mna yaka ba mona yo o mona TV za ka sentiment et pour te pesa bozo lo bati lo bali bwaka makeke mabanga za mabi pesa ta bande mbote apesi mbote na président na ngai maître na ngai Zidane déjà za bamoni epesa mutu libanda apesi mbote na oyo ngai ya motema maître moi te bete kimisa bakombo kumbe kimi moite yo santi mama komo ena ndi pesa mama mbote apesi mama madame na ngai ya ofeta mbote na bana na ngai petit petit beau petit frère na wa petit frère na ngai bango nyonso napesi bango mbote ngamo na rappeler ebongo président ya parking président ya parking yene maître na ngai te parce que Zidane président na biso il a président général directeur général na bino oya baza kokamba kuna na parking ya Mufaba contrôleur principal na pesi voilà na rappeler ba na rappeler sunani André Koki oui na komi na suka na boka bureau technique na mobimba ni bureau technique na mobimba na bandi ko ba mo déjà tite longi comprendre mission mikoleza mawa to sala ka bongo pona to longola ba souci ba sportif bana mawa minya oto mo bo sekisi bango mo esala bien makasi dete pa fala en tout cas dete na ngai yo yango Gika N watashi de la presse congolaise ma caméra na zakina Victor ya nani Loba makasi Luzolo Cardozo Victoria Cardozo ya yango en tout cas azali na sima kamera mikolo na otambola na cameraman ya mwana mwasi Victoria Cardozo
Benjamin Mosiboni, Waljob, Yeyo, ingénieur Didier Mosiboni, Miranda Joseph, Diane Omo, moi, na 12 ans, na bangenge ya mikolo, kasi famille ya Mobimba, pe famille Onyangunga. Mobimba, na yu Mutambongo babomba kaete, Mimi Shungu, Mutambongo babomba kaete. Pasteur Brown Bomalika, Berger Etienne Bokopolo, Malili Bwele, Mokonzi, kasi na lobi, Belamine Kamba, Motemaya. Ciao.